Opesa mwana tolini. Ayi banzere ya Nzambe. Bitumbo ya lirie. Et fa bomi papa na ye pour gagner yo. Mwana posora bomi papa na ye pour un succès. Pour un succès. Nani lisusu kache musudo kele. Nani dete aba samaraolo pale tata. Ale tata. Ba ozo ale ka papa. Est-ce que makili balengai? Abanda oleondeni. Abanda ndeni. Yomo mukolo makambo. Azo sale rere. Mwana ngai. So basengyo mutu sente mwana balabala. Kamata mwana wana bomai. So yo komeke pana ngai yomo ko remplacer. Ponga za blindé di blindé. Kumeka pe mama na yote. Kumeka ni mwani mama na lelo yiti. Aboyi ko yoka makambo wana. Natala elefa bomita tana e pour gagner yo. Natala ya. Ari pe mama ba obela. Aucun champion. Mama na epe aza kobela. Na kosenga elefa atika mama na ye. Makiliba. Okitola papa. Na okitola papa baboya raté la sepine na toli. Mais éléphant ya bonga makaka. Ngana okabelo mwasi ochazemia. Okabelo bébé nani. Zaza tu la papa yedi. Papa, bébé nani? Bébé Kero. Makiliba, okabelo bébé Kero. Bébé Kero. Il y a qui ne pas confier au l'homme comme ça place ni ça la rapunda. Ah ouais, on a besoin. Ya wa na koma ukanzate. Nazo munda komali sote. Na ko appuyer, na ko pesa appuyer pa ya ide makidibate et pas moi na ngai. Na ko tika na ka kumbeka na kosila. Éléphant azali ki na ngai. Makidiba azamwana na ngai. Que les meilleurs gagnent. Que les meilleurs gagnent. Na okotra moto moko te. Oyo leki na ngai, oyo mwana na ngai. Ye azobunda skona papa na ye. Mais apika parce que papa a dit c'est papa. Utaoche mtu makasi dingisi. Dingisi azoche mtu makasi c'est normal. Mais na vandi calme na zotala. Ngara kumuna mwana kimbangiste. Mwana papa simo kimbangu kenkianga. Na yipona kama kachite. Na yipona sambira na église kimbangiste. Na bonza vina ngai ezala bien. Mete ape dingisi ay banzambe. Dingisi ko ye banzambe. Ndenge na ye. Mais non, c'est pas la mingue, c'est que ça y peut nzambe do kola ngai. Ok, merci Papa Eding. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bango surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna, na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga e. Kolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre.
Merci Jésus. Nzamba pambola papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous avez contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnie Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokaté. Il y a deux rendez-vous dans l'hôpital Yaminenen. Baibisanga et Koko yokaté. Moi, je peux passer à l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda ko yoka te, ça veut dire que la yoki Nzambe ya ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Na minha vida, só sofrimento. Vem me socorrer. Fortalece o meu Deus, fortalece o meu Senhor na minha vida. Tô perdida. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Dingwe. Bonjour papa Dingwe. Bonjour papa journaliste. Papa Dingwe, bonne santé? Santé n'a bien. Papa Dingwe na Mbujimai.
sina ya Mbujimai mbala. Mais les lots sous des retours dans Mbujimai. Bien que sina ya Mbujimai mbala. Mbujimai ali mboka kamwisa ngai te po kuma ko la mboka na ngai. Mais papa idingwe toki éléphant lobike oye ko sacrifier moi na. Est-ce que papa venza akoki ko ya ko sacrifier moi na e? C'est normal à l'obayango parce que yaza mobali ou mwana nga paza mobali. Baba mwinga mbali teke na kobeta yo na koboma yo non. Tous les jours J et coca vendredi. Tout le monde a gagné. Si je suis vole de zone, c'est quoi qu'on va mais alobi ma kamba oye na ngwiku pwe bazana maya ninya tanga ikombo wana do chiruba venza to ebi penza bien ti oya kotia temena maya nkamba azazoba wana éléphant yoka oya kotia temena maya nkamba alizoba maya nkamba ebikisi ba de belé bata catholique balobaka nini o benite biso tolobaka maya nkamba Olandi diva diva tilanda motema ya minyo garçon Serge Jiri Afredi ngoma le coutumier yoka penza papa rola kitoko papa Viki Mashiro boyoka tozavana papa edingwe tozo tefela penza na papa na biso edingwe ya Freddy boyoka vraiment beau fongola moi matoi papa Monique Liverpool Eric Tola de Belgique boyoka papa edingwe depuis okita Mbujimai tisikoyo bakombe sala makate tantôt toyoka les femmes doivent sala ba tricage tantôt toyoka do bakonzila bango ya awa tantôt toyoka do makambo ezo belé non ça va boya ki combat et sala ma batam soit quoi na raison pour bakansini ki edingwa ko bunda pour miracle na sala ki na balele kaki epsaki mboka songo ya boya combat balinga iti avant combat sala ma toke na hôtel de ville pas et pas ya mère tout signé contrat que to mongo tout to sala ka mogote donc otika somo na Mbujimai natika somo makasi balaki sûreté que ngai dingo na ya lisusu mais population balingi ngai kaka malgré na sai makambo minene batu mbali bakufaki batu mbali bakufai bana bakache ngana biya mule na tozani ku jour wana bakufaki bon mule histoire mule landa bango mule na ibik likache na kupesibelo kumu ponenga bunaki ne dingwe za n'importe kite akoiko sima ne dingwe nzamba batela na mikolo yake mesoba classe suna edingwe alinga kubunda te da mule so bache na yo akima na mais ce que papa edingwe yo osalene lokwa na poani tala o balobaka do terme mona ba utilizaka ba papa ba na ba maman balie nini eloko ngai o ngai wana entre citron sike o minu e mo sala bana pasi yango mo sala makidi ba pasi na lobi teke makidi ba kobeta éléphant na lobi teke éléphant a kobeta makidi ba mais to matana ring to ba vérité kuna mais yo kotate ngana fana ngana tribune bomona ngata na sete na fana ngana tribune ota na otala so ka gagner mwana ngai na kena pese mbote o travaille na musika te par distance te na sina bloco au travail parce que nous na sinatika na tika to tragani ko ya parce que pardon ele so ngana kufi est-ce que na mapona ya sauver makili il faut mesana libera amesana tango papa la kala ko bunda boya la ko sa so na kona kufi na kia tika makambo yemoko mais il fait de donc obanzo l'accepter atana musika yo za webise makili banga kenda kuna te même na saki makili ba mais na olinga skoyo mikole ko ya makili papa kala na nzere ya nzambe
ndenga papa na nzela nzambe ndenge na kolinga ye pa na nzela nzambe. Mais bongo mama misa kokota te po te mama mis ya tatie na lokolo boye batu bapumbwe atatie na loboko boye batu bapumbwe ya za pembe nto ye pa ofanda kaka ye pa kofanda soka lingi aye soka pa lingi ta fandi na ye maza sûr que mwana ya koganye menga pona nga mera kende ko na babiloko na sala kana batu basepela na ngwa cheka lokolo boye batu bapumbwe akosala te soka lingi aye ne kotala kuma soka pa lingi te akotala komana ndako. Bosi ba bête dans les vidéos pour sanya d'aro éléphant ay bisenga maman na maman mabe ay maman na maman mabe éléphant linga maman te alors baga wana maman mabe wala ndenge na ye ngana ebike mwasanga za maman malamu ya mona mamba danger ota maman aba maman te maman mabe yango mona lobai bolongola maman na boke nae. So na tenga mama misa bite ko tangela nga mama ta mama mabe do mama tika somo mama tika somo na kata stade na lisi bato bazana cité baba na ko sepela déjà baby ke mama za lisusu mais papa idingo to moni bo sélectionner je sac malema boye na lomba mbeya bo zui dingisi boye na do pona ba renforcer makidiba ese malema batumbari ya baserker ne kuna abeta made ya kuna do ba eli suso pona abeta matonde ni dingisi de sa beta mara deja babeta yo malema babeta yo malema boko sangote na katelo ko na tete nazo ke pana mema tete ali mbujima ite ya ngoya retour na mbujima tango ya ye na mbujima ya ibika na aye mobali akufa mobali mwana patikali babota maki mobali akufa mobali makamoso tu mobali oyoki mais mwana pat atiki pe mwana ye moka yebi parce que ye mo tapsaka force na batu nyonso awa komi awa boye elima mosu ya butu na yoki sage elima mosu ya butu na kotaka ke elima ngo soka za ndenge aje elima mosusu aju mwasi na mobali. Voilà, bébé Kero te boy. Bébé Kero ko. Azi bébé Kero. Na mwasa elengi. Babi mbujima est vraiment eze ko yinda. Mais papa idingwe na lingi mingi toza nono. Koto ba dirigeant a. Ese ba dirigeant a. Baby ke ikona kacha za. Ese ba dirigeant a. Na ba konza a. Mais déjà quand tu as l'icône. Mais je regrette mingi pour la présidence de la Ligue. Aïbi que champion azana katamboka na ye. Ata lipa ya pamba to zuite. Mutu lokola ngana ekomi aboye ata mutu moko ta yeko ya mbangai. Nazo regrette. Kana mona ki ministre sport ya awa ayambaki nga chef de division gérer stade. Bako sala mwa réunion awa na bango pour avoir combé banda. Na sepela ki makasi. Mais baninga nga ba katier ta mutu moda ko yamba biso. Na ba leki nyonso tu wana bayo ya na lobi mutu moko ta yeko yamba biso. Non, tom su bobanga te oyesusu o panza michopo te boyango ebangisa bango te bo. Ba panza michopo na stade. Awa na libanda te. OK. Na za voyo te. Boya papa edingwe azali. Donc icône kati congolais vraiment azana kati mabele yambushi mai. Mais papa edingwe nalingi nazonga nona kini. Tozonga nona kini muke. Nabi ke na sous région ebisenga ke okomi ko organiser no ba combat, okomi no organisateur bando organiser ba combat. Mais est-ce ba combat yo bando organiser bando lekana na bandenge nini na balolenge nini? Gaza dire pour patronner combat. Tala age na commune yango na kobunda kalisute. Na commission na monique discussion entre Kachero na Kachero yo na patronner combat. Cheba ngo bapotama. Bapotana. Na futi bango bongo na bango esi. Babundi na stade PPA. Ata stade matete tout payant. Partout au stade.
Mais tu dis que ça va tout le monde bandondo marandondo makawa lipasa okochata lipasa na makidi batebo makili barokola ça quoi umeli awa séjour na ekoki kuti faut futa pénalité ndingi ni séjour na eliki azozonga mbango kwa kuna patiki musala soki tokotia yango bambala ya nsima soki makili bazongi nakoluka bamapasa nasoyini bango bwana kama moko défi makili bakontre lipasa tokota ndenge oleka nsima nango ozwi ata makili bana anguluma bakatie oyo bosala ata misato kaka biso tolinga otanga ebele te kaka misatu te nayebi ke bakatie bakosala succès moto lokola nani oyo Zefi Lubwela alaki komimela puma basaki lelo akomi na poto awangani puma puma pakoma on masqué alataki chaussette na matiti na bar méridien esika tosalaki puma nyonso naka papa edingo mais bazondima ngai te mais nalobaka mpe rien parce que mokolo na kokufa bakoyeba nde valeur na ngai ke we edingwe boye papa edingwe balobaka terme moko sala mutu bolamu ntango mutu aza na bomoi papa edingwe soki okufi baya na bango te mutu nyonso to asalaki yo bolamu te mpona soki okufi so basombeli oseyaki rachere bamemi oyo na nécropole basombi oyo villa papa ese yo omona yango nakomona yango mais eza ndenge na biso so tayebi moto lokola edimo nakofuta courant te nakofuta mai te mpo j'ai beaucoup travaillé à ce pays basala bolamu te oza na bomoi non bakosalanga bolamu te bazosala nga mabe tika navandaka nataka nde mokili ezomarché ofanda na wauti mais papa edingwe tokende émission na biso iko okelo okendo malembe mais papa edingwe nana motuna moko nalingi natuna yango nde naoshite nango émission na nga soki mpenza lelo oyo bakatiere tout batelemi wana tout de katiere batelemeli wana baye baosala molongo baobi te ozwa lipambole pa papa nani okopimela nani okopesa taka baye baoya mutu na turu na ye bao nyonso ebele baozwa lipamboli eza na oyo nakopesa eza na oyo nakopesa te mutu ye mwa miyeli mais lokola malema yala ambassadeur na ngai yebi nakokora te te boanguluma mutu aboyao boanguluma ozwa te akozwa parce que style edingo ezotikala style edingo etikala epa na ye anguluma oyo oki kozwa bongo satale diabe naza na bato nalingaka bato nalingaka te lipasa chango lipasa c'est mon petit aloba ndenge alingi mais soki ngai nayeli wana aloba soloko te c'est mon petit lipasa kozwa nalingaka ye mingi bongo nani mazo mazo sona alingaka po ayelanga mapabeka te tokolala beka te kota lisolo mosusu change mais nazwi mpe mbala moko eloko moko bien sûr nangi natuna magelo ayebisanga tuna papa edimo ayebi mangu nasala ye magelo somona kachere andimi nini ke oyo abeta ngai bango balobaka te naganyaki komba ya défaite balobaka yango te alors inutile est ce que papa edimo mpona nini ezalaka omona amettons ke malema exemple malema tonka bamoni azwi sentir donc baotikala otya ye na bakatiere oyo bapelaka te bando otya ye kaka na bakatiere oyo
baza bazoluka pe bon pe baya ba comme niveau ya malema mais non noté pour ni le roi nezala bon mais wana yo retourne la fédération retourne la fédération pourquoi ba choc ezalaka te car mutabandi ka chisika boyo classé na mututel mutabandi ka chisika boyo classé na mututel le biso tant que na pour moi la ki boyete yo ka idingbe contre les filles wimba contre Puma tumba makasi et idingbe contre Botamberkin bitumela ki makasi mais si on les cache ça te yamé limbisinga ça so cache te papa edingwe tokomi vraiment na suka émission na biso na suka tokenda na biso vrai ou faux papa edingwe soko eza faux olobino faux eza vrai olobina o vrai mais papa edingwe ozamba bato opesa mbote te le pese ba cacher nyonso mbote ba fa ba fan na nga nyonso le pese bino mbote na tanga kombote tanga no kombote pese ba mbote na ba cacher be na ba cacher ya RDC mobile mobimba mboka mobimba na ba olinga te na lingaka te na pese bino nyonso mbote boyoki boyambaka mbote edingwe ngape na pesa mbote na ngai kota Honoré Pantote 12 motema ya mama Nadia na pesi susu mbote na nga koto epaya papa Nicolas Sistino comme mbote na nga lisusu ya makasi koleka koto ya papa na biso mignon garçon Serge Gere motema ya diva mbote na yo pe place ozali na pesa lisusu mbote na nga lisusu koto ya papa Monique Liverpool Eric Tola Kukunyung El Chanto ya Fredingo Malekutimie papa Vicky Mashiro Jika Mukera papa edingwe vrai ou faux que otiki kachi ya solo na tiki kachi na komi ko prier papa edingwe vrai ou faux que ceinture wana tous les deux ceintures ozana ngo ozong sango soute et qui est misé ezali faux condition yango so ba yilinga mbongo na ngana jwaki titre ngana pisi ngo ceinture papa edingwe vrai ou faux oyeko livrer mwana no makidiba ko sacrifier pa éléphant ezali faux papa edingwe vrai ou faux que yo mutomema catch congolais awa style ba catcher to ba bundariza ya yo eza faux et voilà tokute numéro goya to promette bien numéro goya santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulala. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chuto bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans zélate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue Kombonango Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone à Bisso, pour na bateau, balingi ba contacter Bisso, pour na ba détail Mosusu, Eza plus 243 89 72 32 229. Moto, il faut faire CP, na CP santo tonangai, et que peut kotala eloko baningo baza kosala. Ateza la mabe, et la madame memote mananga moko. Il y a mon qui les ont conduit le vie. Alors, na ko bateke baninga babimi ngana vana kana ndako non na esclavité. Na esclavité, il faut ngai pena bimana c'est payer ngai nzoto et gagner un pourcentage. Après dit ngabin nzoto gagner un pourcentage. Ouais. Pourcentage il nzoto gagner. Et c'est payé et c'est payé là quoi. Pour moi, c'est seulement à ça l'examen. Ce que j'ai examen, nous autres c'est payé. Et c'est payé. Bon, nous avons fait c'est payé là. Et voilà vraiment tout quand on a profondeur, boebi que beaucoup maki, bolobaki, tiki. Nga nazana pona ko tuna maloba o bino moko bolobaki na tuna la bino côté ya papa edingwe moto na ngenge kuku nyungu el chanto de Kimbateke na pesa i papa edingwe loko na e. Papa edingwe eloko na pesa ki ona ute pa kuku nyungu el chanto de Kimbateke. Ah merci na pesa kuku nyungu mbote mingi. Ne loko tindili ngai na zwi yango. Eza mabite mbala sima sona komuna Kinshasa. Ndeto okuta na poto to coacher bien. Et voilà mais papa edingwe tozonga na bakomba. Nazano na bakomba welekana kilobi mule a gagné na ekuna malobi azaka na image ya nyongo na yo ayeko luko makambutia ngana kamotaka nyongo na ngai te na la rapena nyongo mutu moko to ngara to fandi to sepelisi nzoto ere koki oyakei le bijou de potani dans dossier mosusu. Merci. Mais est-ce que moule alala na nyongo wana ti lelo? C'est normal alala nyongo wana mais yimo kai mokolo nini oyo akotika ngo. Paulo la kanda wana yimo kai bien. Mais moule alaxi va di bungulu lobi de di bomozonga normal. Mais le problème c'est ça bon wana kanda nga pona parce que zonga ni normal. Awana kanda nga pona. Senga ebolimbisi. Mule sana sala ki makambona ela ki tango ela ki na mosungu kona kumina molimo olimbi sangana nyonso na sala ki paina po sana sangi olimbi cité na limutu mabe donc mais papa edingwe olobi tango ozalaki na bo misuni sikona na molimo tango na kina musuni. Na musuni. Nde opanze mule bongo. Na panza mule ndengi wana. Mais mule aye penza papa ofanzika ndo fanzawa. Papa edingo ba combat yon surtout afanda ane kaka aota la tout droit aota la ring aota la boya au contrôler quatre coins. Mule na mona ide façon anda obenda we ko balaye on hotelema. Ngana tema na longwa na buzoba wana. On va hotelema olongwa na. Longwa na buzoba na pota na ngebongo sisi. Donc on va y variété. C'est à variété. Pour ce papa nanga molimo ayoki yango yeko la grave pour nanga arosilika ok yango malgré na cache parce que na on a sali jubilé ok ce que papa pesinga papa Simon Kimbango kianga a pesinga l'heure que tanga ko sala jubilé koki ne a sibisi bana Kinshasa na bande calme nde o sali jubilé fanzina est-ce combat no jubilé robunda combat jubilé ce que na robunda na bunda maya nkamba obunda na maya kamba pour yango ya lifina parce que na bunda contre Nanga Steve Nanga Steve to bunda 2 fois a gagné tous les 2 combats nga marika moto
na meka bo soka misima ya nkamba na poli so na meki bo misima ya nkamba na poli alors ngai pe na kena ko mona ko source yango papa lo bilanga nini soko sala catch utiliser ma ya nkamba na mabele ya nkamba do yango wana mukola suka na asi ya jibile mutu bakochana yo ifa kima non akima te parce que il y lisano ayande tokolakisa baleki oyo nini totikeli bango. Ok. Mais papa Edingwe tomoni balobi ke otikeli makidi ba makambo otikeli biloko tala ayo kwesa mule kawa natikeli biloko te biloko na pisaki tango tozalaki na mokili. Ok. Yango nde azalaki na yango. Pesa ye depuis kala. Na pesa ye banda kala. Mais nazaka système wana ngai atika yango ye pa koma na maya nkamba lokola nga papa na ye. Akoma na maya kamba atika ba bene tout. Non, atika biloko nyonso na pa na maya nkamba na banzi ekosunga ye makasi koleka. Mais papa Edingwe totala do événement le kana kilobi na poto wana. Namoni papa Edingwe yo moko ye wana ozo coacher pe makidi ba ozo coacher dingisi azo coacher bache na croix ye pa longoli ache elefa na croix elefa longoli ache na croix do ba beta na bapati do banzango do ba sala banzango ba mibale so na ya ki wana quand même tuni passé soki ba yi ba kana tatana ki moyi basoda ba yi yo kali sese basoda ba yi ba kana papa na yo papa na uti ko yi ba est-ce qu'on bimisa ye to okoteke bana basoda ba kana do yangwana eloko yo salaki on a kolinga ngoteke tata nga uti ko yi ba malgré passer ba ganini ke ko buka lokuta ezali mabe mais mokolo wana passer ko buka lokuta pona protéger tata na protéger papa na ye oyoki mais tant papa a oyeba ko bana papa nini omoni makamana lobaka na yo siko ndaka ngai ndoko zala bien mais ngape siko na baki na mwana ngai so ndaki maya nkamba okoyala bien kobebisa motuna yo mpona koluka bakisite ofandika na maya nkamba libea soki esiliezela toke na nkamba tojimai tozongi na yango po epa na ngai mai ekoki kozanga te po yango ya likiri donamoni babida 25 litre ata 10 eza nango na ndako na ngai kuna mpenza likambo ya mai ya nkamba basakanaka te moto osala na problème soki epa na ngai na kopesa mai ya nkamba na koboya te pesi mai ya nkamba mais papa Edingwe tozongela no na histoire donc ntango okotaki na mai ya nkamba obimi otoki omeli osantende na mwana nzoto na ekomoi pepele nazalaki so na kilo ndenge nayelaki liboso te liboso ozali na kilo nazalaki na kilo maka parce que mikumba elekaki mingi na nzoto na ngai et pour le moment mikumba eza lisusu te nakomi calme otikala l'aise mais champion Edingwe toyebi ke kala mingi te bakombe nge banda tokozova bangongo ebele te mais ka mpe kolimbolela biso après bakomba olobaki ke yo komi organisateur obanda ko organiser bakomba après bakomba oyo est-ce yo pe organiser combat après bakomba oyo nazokende Mbandaka Kisangani Bumba Badolite mpona koteya bakatiere batika nzela ya mabe banda nzela ya malamu do okende koteya bango nakende koteya bango nakomi organisateur ya koteyaka bato donc évangéliste donc autrement babengaka bango baprophète bato bakendaka kosakola donc yango yo mpo komi nasi nalobi yango mais siko mpona nini te ozwi no na nguluma idoli na yo anguluma eza salipa ya moto na moto ntango tobotamaki moto nyonso abotamaki na likambo na ye ye soki alingi ke akoma lokola ngai akolanda parce que nali sure akolanda parce que bango style babundaka yali yanga de temps ke Edingwe atiki style wana akomi na style mosusu fo bango mpe bazwa mpe style ya ngai wa ba place tomona ke oui balandaka wa bakopiaka
Mais jusqu'à présent, on a style dingue. Parce que style n'a pas. Bongo mutu moko so na tangi kombo na biki roba. Kotanga kombo wana te. Est-ce que tanga e? Toi ba so yé pas landa style. Tanga na yoka. Si bolite immeuble. Kotanga na si bolise. Na tuna hilo na bana tanga pola biki. Yo linga kombo wana te. Championnat tuna giyo bana tanga ngo. Mais on a bien que Kotanga langa kombo wana. Kombo wana isala nga plaisir. Parce que plaisir te na ndeni boela ni. Non, elo kombo kote. Ntaza champion de Kinshasa. Mutu asala raof, asala fierté à Vienne. Sera les champions de Kinshasa, les champions de Kinshasa. Na boya ngote. Asala o motema na yelingi pour que asepesa bana mboka. Na boya ngote. Sera les champions, ba robenga les champions, c'est normal. Merci. Voilà ndaga papa edingwe moto na ngenge. Muto asala makambo do ya dega mais papa edingwe na lingi na sukisa moto na ngana question moko ya mbujima ya. Banda ba jour nyonso za. Au mona organisation ele kandeni. Bien Tomabe. Organisation ezole kamabe. Ezole ka? Ezole kamabe, ezole ka bien te. Mabe na nini nyele kamabe? Pour fort des amakasi. Bakachera bazobanga mo conseiller bango DTT. Parce qu'on a DT na monga ya lipamba alors et ça langa passe. Parce que DT faut que tout ça est parce que la meilleure des sports c'est la discipline. Mais là la discipline alors il faut battre car on mesure mon chose basala. Je suis va cacher toi bien limité. Mais va diverser. Toi va diverser. OK. Bien sûr comme bien aimé au Julie comme ngana royate ngape na Julie comme yo pour royate pour que ça m'a bien. Tout ça quoi gérer vite na gérer imana jouer un match ba yo kanate. Ce match c'est ba yo kan. Je vais tout ça la nuit yo. Tout qui peut on a toli européen ça ba kachara mbujima. On a fait la kachara mbujima. Je tout ali bana famille mon comme ministre sport tata na biso. Mais bozo kanate pour nani. Pour l'inglise ko beaucoup tana moninga oboma yidi ko la ring. Et le boko mundana. Ça bien merci. OK, et voilà vraiment to clôturer ni na biso botala ba komba ndenge ekolekana na journal lelo. Bye 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 na bandeko tout obolondaka mona musa na bino moumbu na bino Mardoché oh toujours apona kozalane toujours au milieu du village. Voilà, tokutani na numéro koya tokoyamba papa edingwe na kin. Tokozana kin to tuna développement ndenge olekana. Bye bye.